Mbote bisika bozwami. Vraiment quand ndenge tolobaka chaque jour suffit sa peine, chaque jour suffit sa grâce. Mukolo ezana makambo nonde tolobana lingala. Po émission na biso eza lingala. Vraiment na pesi batunyo soto bazili bakwa kolanda mbote na mokili mobimba bisika bozwami. Sans oublier na pesi petit na ngai réel monokimba mbote belé. Petit na ngai maka na pesi ba mbota makasi. Petit na ngai casquette. Yamba yo ba mbota Alberto. Voilà, pe bino nyosto boye, bino nyosto pe bozali ba abonné à TRC Kibololo na pesi bino ba mbota en particulier. Vraiment tozobeta lisolo mobe kwa nzela ka nde boye. Na lobaki ngai na kotika mboka na nga boite etambolaka na mbuto. Tant que na yebi mwa ndambu ya nzela o naza nango. Na lobaki te, il faut na partager boyebi na ngai na baye ya mboka na ngai pour que ordre topé mbutu elongwa topé diminuer na nzela na yebi ke ngai ka te mosisa. Voilà, mais lelo na lingi ya mbona banda nazani lokwa siko na yebi bino bato batindi ngai boto na ngani na ndenga GDG bayebisi ngai basemeki nyonso tu balobi na yebisa bino bato boloba ke semeki azaki nsekwa bango mpe bazongiseli bino mpe boza mayandi boto na pona ni boza mayandi yo yebisanga mukolo nini leki na yo to yaya na yo kobotama na yeli bomu moko okoki kotrahire to camarade na yo intime oyebi ke azaka na mwasi to mobali mosusu ale okoki kotrahire to yo moninga na ozwaka lokola eza yo mosiko moninga na yo intime to yaya na yo to leki na yo akino beta lisolo epa esemeki na ye ke tala ndeko na biso to camarade na biso abetaka boye soki yo osipila to omona moninga naza moninga yango wana donc yo mo déjà mitea banda lelo basemeki basiliki balobi pas question de kintie quoi soki aza kintie quoi yo oza liyanti tokoti na je na biso lisolo kodela butu tobandaki yango tolobaki ke nzela eza na mobeko ya nzela ezosenga moto nyonso tu a respecter yango ndenge elongo bani soki tozo respecter mobeko ya nzela te en tout cas tokosala ba makama lokola ndenge tozomona lelo baaccident ezosala makilikili parce que mobeko ya nzela tozokoka koyeba kotosa yango te to mpe toyebi yango te bato mosusu balingi kotosa te mpe bato mosusu bayebi yango te mosusu mpe azotosa te par ignorance parce que aza na maîtrise nango te yango wana ye wana bisiko ozali mpenza vandisa tempo se pesanga vraiment matoi na yo oyoka mpenza mpe okanga osalela vraiment en tout cas na osenga biso to mikosela po mboka na biso mopai soka ye na ngongo nde tozotambola akoyoka soni vraiment nde nazoloba mboka na biso so mopai ya ye lelo akoyoka soni tokoyoka soni plutôt biso toyoka soni desordre mbutu mabe eza makasi na nzela na bato ya makolo etamboleli ya mabe na bato ya mituka mabe na bato ya bamoto non parlo pas donc koloba kutu te kuna mabe makasi bandeko esengeli ozwa mobeko ya nzela tosukaki na oyo chapitre na biso elekaki wa tableau na biso elekaki plutôt na kobongisa mwa moke na tableau elekaki nalobaki bato misato te na kopesa mpe ba précision na tozala clair place wana nalobaki moto ya liboso azali na pouvoir na nzela oyo biso nyonso soki azoleka tokoki kotikela ye nzela na bato ya makolo na bato ya mituka na bato ya moto na bato ya velo y compris na bato ntango nalo bato ya velo na bavelo bakoka esengeli batikela ye nzela ezali bokonzi ya mboka azwi ndingisa wana wapi to pouvoir wana azwi yango wapi droit wana azwi yango wapi parce que azali kokambama na baye oyo bazali kogere mobeko wana lokola nde nalobaki bapolicien oyo bazali routier ya nzela bapulusu ya nzela bango bazali na droit soki baza na tukutuku nde nalobaki to baza na mutuka na bango bazali na droit soki bazobeta pilon esengeli kotika nzela alors mokonzi ya mboka lokola azalaka conduit na bato wana to atambusamaka na bato wana nde azozwa bokonzi mbala moko place wana ke esengeli otikela nzela
Mutu amibale tolobaki mutu oyo azali na ambulance, mutuka oyo ememaka babeli na hôpital. Soki omoni ye na nzela, en tout cas esengeli otikela nzela. Kotia mutu makasi te po okotia bomo ya moninga na danger, na likama. Ya misatu pe mutuka mususu ebetaka pile ezali mutuka ya anti-incendie. Mutuka oyo eyaka, mutuka nyonso nalobaki ezali ya secours. Mutuka eza intervention, en tout cas esengeli otikela nzela. Ndenge moko pe mutuka ya bato ya DGM po azali agent ya l'État nalobaki moto ya mbula matadi na lingala nde tolobaka esengeli otikela ye nzela. Tikela ye nzela soki azali na mutuka na bango ya service ya musala, azali na moto na bango ya musala, azali na machine na bango ya musala, bazosenga yo nzela esengeli otikela bango nzela. Et le reste etikali eza na bato mosusu te oyo bazali na droit. Biso nyonso totikali tozali na se ya mobeko ya nzela. Ezala bato bamemaka ebembe, mutuka corbillard azali na droit te. Ezaka pona respect ya bamort nde tokoka kotikela bango nzela, mais na mobeko ya nzela baza na droit te. Ndenge bamususu bayebi te, bachauffeur ebele omona azotambusa corbillard azomona loko ayende moto ana droit, or aza na droit te. Ye na bato baza na droit nzela, corbillard azali na droit te. Nakasi place wana na beti sete malamu. Yango wana deja nakanisaki ona singile kopesa précision pona bisika wana. Mais lelo na yekolobela 3 parties ya nzela. Nzela o tobengi voie publique ezali na 3 parties. Lelo landanga malamu bisika wana po osimba malamu. Tant tolobi makambo ya ba droit, to tolobi makambo ya baningisa. Nani azali na ningisa ya kotambola na chaussée oyo tobengaka makada? Nani azali na ndakisa ya kotambola na kotima? Vraiment bokolimisanga kotima na lingala wana na ebite. Ndenge mobe muto oyebisanga prise na lingala aza na prime na ye akomi wana na commentaire nazozela. Yebisanga prise, yebisanga soki na lingala koma wana na ko suivre yo. Muto koyebisanga yi trottoir na lingala na ebite. Bino nde muto koyebisanga yi. Voilà biloko misato na lobi 3 parties ya nzela. 3 parties ya nzela ezali na accotement, ezali na trottoir, pe tozali na chaussée. Bisiko babengi chaussée ezali bisiko ozomona na okomona bokomona na sima na ngai ezali na goudron prince oyo tobengaka. Goudron wana nde babengaka chaussée. Na mipandi ya chaussée okomona ngambo mususu ya kotima okomona yango na kolakisa bino. Okomona yango toujours na sima ya itando na ngai. Pe oyo babengi trottoir okomona yango pe toujours na sima itando na ngai na kolakisa bino yango. Ba parti wana nyonso tu, ba parti wana misato ndi yango ezosala route to nzela. To voie publique ni tolobi na lopoto. Alors ba parti on atangi wana nde yango ezokokabola biso to ezopesa biso ndingisa bisiko biso tokoki ko salela no tokoki ko salela te. Bisiko komona ezali na goudron ezali bisika eza approprié na motoka na moto. Mais o etangami vélo, o etangami bato bakumbaka vélo lokola bakoka bango basengeli batambola na trottoir. Na trottoir batu ya makolo bakoki kotambola na trottoir, bakoki pe kotambola na accotement. Mais mutuka akotambola na chaussée. Moto pe ekotambola na chaussée. O tozobenga macadam. Nakanisi na opesa explication mala. Na lobi nzela eza na ba parti misato. Malgré biso wana Congo to na mboka na biso makambo wana eza penza respecté te. Na banzela na biso ebele biloko wana eza te, mais quand même na boulevard na biso exemple tondakisa na boulevard na biso 24 ezali na ba parti wana, oui ezali na 24 soki totali malamu tozali na accotement pe toza na chaussée. Soki tokei na boulevard 24 et 30 juin pardon, tozali na accotement, tozali na chaussée pe tozali na trottoir. Soki toyepe na boulevard na biso oyo ya Lumumba idem tozali na accotement, tozali na chaussée, tozali pe na trottoir.
nde batu ya vélo basengeli te bakota na chaussée. Batu ya vélo esengeli batambola na trottoir na kati na zokabola malamu nalobi na kotima te. Batu ya vélo nyonso ezala oyo ya bandeko na biso ya bakoka ezala ba vélo na biso ya normal oyo totambusaka biso tosengeli totambola na trottoir. Batu ya makolo basengeli batambola na trottoir na chaussée te. Okoya koniata na chaussée bisiko wapi batie ba nzoloko na makadamu oyo elakisi ke batu bakatisa awa. Chaussée eza kaka bisika ya kokatisa mutu ya makolo akoki koniata yango kaka soki alingi kokatisa na ngambu mosusu. Mais soki olingi kokatisa na ngambu mosusu te, ndeko papa ndeko mama yo otambolaka oza na makoki ya kotambola na mutuka te, oya kosomba mutuka te, ozotambola na makolo, mama papa esengeli oyeba ke kokatisa makadamu ezali mpe na bisika nyonso te. Kokatisa chaussée wana nazoloba ezali mpe na bisika nyonso te, eza na bisika esengeli okoki kokatisa ngambu mosusu. Bisika oyo okomona batrace wana te, okomona yango na nsima ya etando na ngai. Makambo nyonso nazoloba na bino l'exemple nango eza na nsima ya etando na ngai nazolakisa yango. Okomona bisika batie banzoloko na chaussée wana na makadamu wana, okomona oyo eza kolakisa bisika wawa moto asengeli kokatisa. Nakanisi wana na beti sete na lobi malamu. Bisika yango eza te, soki olingi kokatisa esengeli yo nde sikoyo osala bokebi mpona kokatisa, otala penza gauche droite malamu. Bolanda lisusu bisiko mpona biso bato ya makolo, surtout nazobeta mingi sete na biso bato ya makolo, mpo biso nde toza vulnérable, toza faible, toza na badanger bele. Malgré tout bapesi yo baposibilité, bapesi yo chance, bapesi yo bavantage ebele, mais yango elingi koloba te ke yo mpo tia vino ya danger mpo bapesi yo avantage ke non soki okoti na bisika wana ona lobi ya kokatisa ale ata mutuka ezoya mbango yo okatisaka mutuka esimba frère ndeko, soki frère te bakotuta yo kokufa. Pe eloko lina beta seto na lingi koloba opesanga matoi malamu yo mutu ya makolo, biso bato ya makolo pardon, esengeli oyebaka ke soki ozotambola na nzela oyo ezali ya mituka ya baengin. Conseil na kopesa yo oyo code la route eza koyebisa biso, esengeli no te otambolaka opesaka nsima mutuka nsima mokongo. Kolanda sansi mutuka te po biso toza na priorité droit. Kolanda yozala na droite te o mutuka ezokende yo mpo ozokende nzela wana. Pesa mokongo na yo na sens contraire. To pe talaka kende na ngambo mosusu kuna ozomona mituka ndenge esa nini ezokoyela. Nakasi wana ozolanda be soko ozotambola na nzela o mituka yelaka. To na nzela nyonso po nzela nyonso tu mutuka pe kotambola. Sauf que ezala ya mukio mutuka kokota te. Mais bisiko mutuka kokota yebaka yo kopekisa eta kota. Bisiko yazali na droit. Bisiko yazali na possibilité azana makoki ya kotambola. Yo kopekisa ete nga na kopekisa ete biso to kopekisa ete. Nakanisi bolandinga malamu. Alors na nzela conseil na opesa biso bato makolo awa lelo nazobeta sete yebaki kotambola na nzela yo talaka sansi oyo mituka eza koyela. Tango ozokende yo fotalaka ndenge mutuka eza koyela. Po soki asili frein to azwi problème likama moko songolo pakala to azangi contrôle na ye ya volant, okoyeba position aza koyela po yo yeba pe position ya kosala nini ya kokimela. Soki oza kolanda sens oyo mituka ezali kokende yo pesi pe mokongo ozokende yango ezoyela kona nsima, kote kozwila défaut to likama na yango okoyeba te koya kosilisa frein na yango na nzoto na yo. Yango wana na oyo nalingaki kobeta penza sete lisusu makasi lelo yango wana. Nakanisi explication na ngai ezali penza simple ya comprendre, ezali facile ya comprendre. Bo simba mayo nazali koloba ndeko ezali ya makanisi na ngate, ezali ya mayele na ngate, ezali mayo ekomami na mobeko ya nzela. Yeba ke nzela ezali na bisika oyo bato makolo bakoki kotambola. Lobaki bato nyonso baza na droit. Ndenge babengi yango voie publique, bisika ya bato nyonso, mais oyebake na voie publique bakaboli biteli. Sauf que na baveni na biso oyo bakati ya ba cité na biso ndenge tovandaka
nde babetape wana eza te mais yo yeba ke ngambu ya droite to ya gauche na yo ezali bisika oyo osengeli otambola mais katikati ya nzela eza bisika yo moto ya makolo koki kotambola te yo moto ya velo koki kokota te mpe moto mosusu na kobetela se te na banzela ya minene moto ya moto okoki kotambola na katikati te esengeli ozwa mipandi meme na bato ya oyo basalaka transport lokola bataximen lokola bataxi bis bango bazali sanse te bakotaka na bakatikati lokola na banzela ya ba 4 bande ya ba 3 bande bango basengeli kotambola na bande oyo ya suka ya droite to oyo elandi yango mais bande oyo elandi wana ya 3e ezali mpona ba personnel to bato baza kokende tout droit bazokende bakokende kosukela bisika nzela ezosuka to bisika oyo bazokende na destination na ye nde ya kochange bande akoti mais soki azokende eza ye mpo nde azwa tout droit wana mais yo oyebi ke okotelema ozwa bato esengeli no te oye 3e bande ochange mbala moko olunga na 3e bande oke mbala moko na 3e bande oyo ya suka ya koto oyo ya droite na yo en tout cas ndeko wana ezali etamboliseli oyo mobeko ya nzela ezopesa biso te ndeko esengeli na yo olandanga malamu yo ozolanda en tout cas nabosana koloba eloko moko na ebandeli bopartage kabolela bandeko ezali nakanisi ke moto oyo mpenza aza na bolingo mboka azala mpe na bolingo ya ye na bandeko na ye conseil oyo okotikala na moto oyoka ngo yo moko okokabola yango na bandeko mosusu po ezali nalobaki na ebandeli nde tozoloba voie publique baponi moto te mobeko ya nzela ekategorize moto te moto nyonso tu azali na droit ya koyeba mobeko ya nzela po balobi voie publique eza mpona moto nyonso lokola eza mpona moto nyonso esengeli mpe moto nyonso na ya makolo na ya bajeune oyo tobengi bamashine to mituka to bavelo batukutuku nde tobengaka na lingala esengeli biso nyonso toyeba mobeko ya nzela soki oyebi mobeko ya nzela okoyebaki awa batuti ngai nde motu nasali faute awa mpe ngai mpe batuti ngai eza motu wana nde motu asali faute yango wana mpona lelo oyo nakokaki koloba lokola nde balobaka na momesano ke etando ike ezalaka na batango nango mpenza miniti na biso ekoki malembe nakanisi bomo nde tokoyoka mpe tokokanga malamu soki mpe nalobi nalekisa miniti ebele leke ebele mokolo moko okoyeba kokanga yango te nyonso mbala moko mpe ata nalobi nyonso mbala moko basikoki kokanga yango te na yango tosimba ndambu kopartage nona kocommentaire na yo ekosalaki epesa ngai makasi ya koavance ya kolobaka lisusu makasi jusque la banana bandaki na moni bozana na malili soki bino bose chauffe bolamuki na kopartage na kokomante na koyeme ekopesa nga mpenza susu courage makasi nayeba susu kokoba lisusu vraiment nakanisi mpo na rubrique na biso nalobi yango deja lelo oyo etikali tokutani na mbala ya nsima à suivre.